y a Mediacom, partout aux Hollandais, dans le monde entier, j'espère que ça fait un bail, moi, les sous la vidéo, des belles, ça va nous faire la toujours, ça va nous faire la toujours, et au total, les sous, merci beaucoup, Dimitri Kourmania, de la classique, si tu veux, je sais la démo, ça va être mal jamais, émission ya kitoko ba émission ya sika ba news ya sika eza na kati ya site na biso et je salue papa apo bonganya na kati ya Canada wata solanda biso na kati ya Canada wana la site Bolembo Michael Maloba Christian kamoni pe mama Brigitte de bona ba mbote ebele na mbote lisusu na pesi na fani Isei ya Christian Isei donc ça toujours na ebele kala kama ça na wembele dilo susu animateur na biko bosengela quand même Rwanda va te animateur assez pas cabo c'est boulé mais le autre quantité de Monica Rwanda va à la structure donc éviter d'anga ça dit non rien tout des années donc il a été il est au Cameroun il a parti ya il y a tout qui peut trouver Ouais, bonjour. Ouais, Karine Zawadi, en tout cas, bonjour, Mbote na internet tout. Au Bazolanda biso partout dans le monde. Mbote na le véritable code ya Willy Moucheni vieux, alobaki Rwanda ka, toujours qui na marambo, tina souka mais dans l'ombre. Mbote na bana Lyon, Bazolanda ngai, donc apo manen antivirus, Tracy Kembo, venanga Abembila, vemto sur la mikolo Abembila na Saint-Denis. Donc mbote na batutu bala ainsi que mon boss Kabose Boulembi ya kotumba ya kobia national numéro 1 zelele sa kisasa. Te ngabo benga mikolo ce n'est pas bon de bon. Donc ce n'est pas bon, pas bon de bon, faux patron. Et Zoya, donc on a studio avec DJ Mora Mounene autant à Kombote, on a le Bumbashi d'ici 4 matins Zoya déjà. Donc lobby lundi toi dans la séance donc aya ocha déjà vonaye grand DJ Mboga Oyo monto lo ba trotter to pesa mnoga musala bino bo juger musala ceux to sali bien to sali mabe pour na rocha makele to sala musala tant tu es na musala na DJ Morobo ya munene ya mboka comme ça bon on a fitting à Rwanda pour toquer na système Afrobeat pardon to betika système Afrobeat donc na ngai na mo visager na ba DJ Rafat pour na mo na so mutute na mo na ba DJ Rafat na ko mo na libanda trop libanda donc na nenga mabete donc à la mingité pour na réponse na bobenga ngai ce n'est pas bon na ni président na ni leader na sali pe orchestre te Monseigneur Dangwe, on a sa père spirituel Bill Clinton, Sengoku di Bende, Piné à train, Bachara mon PPT, mon thème ya Nathalie Kalonji, Mama Bonheur, Bokilo ya Biomba. Donc, Monseigneur m'a signé le Rwanda, Kazoé Loko, mais tant qu'artiste décortiquant. En tout cas, merci à Monseigneur Bill Clinton, Sengoku di Bende, ne l'Europe si Rwanda, Rosala décité, dans ce Panzango, car pas bon de bon, ce n'est pas bon. Mon pas bon de boy na marambo belé. Ce n'est pas du tout bon. Moi si na ozo bomba faux patron faux patron c'est belé. Mutoki na biso kitaka esengo na yo. Ce n'est pas bon. Moi si na yo bombaga oya ba ningande coureur de Japon. Piao kiou ce n'est pas bon. Donc ce n'est pas bon zo na marambo belé, ce n'est pas bon zo te au matin transport. Au kit au foutu ticket, ce n'est pas bon. Au continue bar au milieu commando, au continue boîte, mais na souka, ba pesa ngombo, on pesa mbongo te. Ce n'est pas bon, pas de bon. Donc ce n'est pas bon Zoya, donc banakin, bana monde entier. Tracy Ikembo Monangaba, Michel Kamboudi, Premier ministre Thierry Kazadi, les grands pétroliers, Thierry Kazadi, Dada Monde, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon, hein. Ce n'est pas bon, ce n'est pas bon, faux patron Zoya, éviter faux patron, on a évité Mutoki na biso kitaka esengo ya yo. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon.
D'accord. Qu'est-ce qui fait que Rwanda de l'eau a quitté a continué le chemin là et ouais, merci mon nom Internet bako s'arrêter. Donc il faut le rien que la vérité. Moni bientôt ba artiste tolia rana mutoki na biso. Ozo on prend mon mambe belé les gina rat orchestre on a vu na ngai to kabwani na ndenga boulot mais aza vie si to kuté na nzela mbote na zape na oyo na prendre pas vie wana ya on relaxa ba tout temps ce n'est pas bon bima faux patron tant bima bo sentir loni na zui pa ya bulembi champion de ring il fait des coach bon moni que ça entourage bilobela lobela ngai vraiment na bo balongoli ngokese wana te so solo na présent ka bosa ebisa so vraiment na bata bureau solo ni mana batu na so ba batu ma basambelaka nga balongo te nga mona milongwe nga na senga passeport petite sœur azobela makasi Julie Kete gloire à Dieu na ministre comme déjà bien fait au en Afrique du Sud mais sali que nga passeport na nga aide inspiré omoni ba passeport a boya ki ngo fait mais ça ba passeport so sika de ngo sali na Kete azaki délégué na mutu mususu président Kenagi président Paye bon on a jugé qui bon que dans ça la chemin na ngaya ils ont ba raison belé ngana za artiste to beti bébé ça va to sali fitting na leader mais promotion zati ngana on vivre ndeni bazo fina yango bazo ke na ba chaîne bazo lo ba n'importe quoi ba biteke ngai Rwanda kana sala relation na bata ba chaîne on a tout so ki obomi na otano ya ba webisa ngai tala x ya kiao ba bito le xa planter siko ngai na za artiste tant do fina ngai ya olembola na boaka ti nena ça va bébé to sali fitting na leader mais promotion zati ouais merci Karine Zawadi wana de una no salon so tala bébé savana na TV zanga moko donc ndo lobby na mambo ya promotion donc so tala bébé savana na TV zanga mona ndako bunda mais na oza limité ngana Rwanda kana artiste plus ces président so tel bébé ça va comment kabose bulembi donc plus ces leader muta osala yango vous comprendre ngana za limité dans les gars na ba TV na bondeli moi fait ça ibanda moi na deji bwa kongo ndenge ni bobetela ngai omba potonga bobetela ngai loko mais on za limité président fera ça le loko sala na bana no so botaka nde basala ba biloko boma nde basala basakala nde basala ba kinchasa na mbusu on appelle ça loko orchestre pourtant on a boire comme déjà orchestre fallait président landela ngoti na suka na moni d'autres pas na vandi na somo na penaki non avantage na ngezati promotion na ngezati à quoi bon mambo car ekotaki na kati wana ozo comprendre mambo générique a buka mbetu ekotaki na kati wana non ouais car na donc Mambakar et Luki Makambu ketch na ngelo ra transport vous comprendre il y a net passeport banda le passeport na ça na mbo na ngamoko passeport na ngo carte d'identité et so na zuango za ngamoko na bimisa mo muta sombela ngam tachanga ta 10 fois te ba misuba baxela bango rien Rwanda ga yo na biso solo na président Kabose so rasambela ko solo na etu na Rwanda ka passeport na ye tuna ba gigizo tuna ba VG Penzola tuna ba orchestre ba rebisa ke Rwanda ka asomba passeport na la na imoko ouais ba pese za unanga da saki na robi misango ba remettre nga passeport na non pas achaboloa na passeport na awa donc na robi misango pe monde na moni na zo des passeport na ngai na non pas achaboloa est-ce que tu répétera wana na siège na zo des passeport na zo sala chemin na nga wana za vie na ngai avec beaucoup de respect ya Bulembi merci na tantu na zaki pembe na ya Bulembi na zu on encore kozwa siko na sala chemin na nga Rwanda ka bientôt ce n'est pas bon de bon faux patron tozolo bela mambutu faux patron mutoki na biso ekitaka esengo ya yo kala mingi te zoya 4 minutes 4 minutes zoya tokobuka na biso mboka te la bonne musique kaka ya on a lobi ke to sala ka boulot tango ebima boko juger Karine Zawadi kanga data lelo kanga data lelo debi tactique tu na zui na nota la papa te ya Bulembi mamutu salaka na trichango na yibi yango donc ce n'est pas bon zoya to lo baloba troté kala te ce n'est pas bon zoya Dimitri Bonga Zola na makambo abika te ce n'est pas bon zoya faux patron Giscard Njoli a lobby nani Rwanda est-ce que soki Fabregas to héritier a bengi sur okende kokota na kati ya orchestre na okende na yo facilement bon moni makamwane roya non après Fabro maestro Fabro pe makamune na kati ya makamukane na longolio Fabro batu mwana ngani Fabregas
maye solidaire na pesi mbote wana kutu massa na ngai ya kala va ba maison mère moi monsieur eza complexe mte sala bango ebele bana ba complexé ozo comprendre Fabro za mutu na ngai ya kala na matete na komba Fabro ekota metro solo un jour ya mangai ozo comprendre pona ligana na TV na pesi Fabro mbote elukilanga makambo ozo comprendre Fabro na kati orchestre na leki kana pesi Fabro mbote eluki makambo ozo comprendre Fabro akalikila kutu te mais bino bomo no tonga Fabro bolo ba bona masanga kala pas même ba maison mère pas même lelo ba vie à novaté fona ça n'est qu'à bon terme vite ebité Karine Zawadi muta ko aider lobi ebité bo ça complexité vous comprenez ya na bi ce n'est pas bon faux patron izoya kala mingi te faux patron muto ki na biso kitaka esengo ya yo izoya kala mingi te kandi show na Gistan Jolie balobi ba ko yo kana Wandaka te moni ce n'est pas bon to robeta on no ate ce n'est pas bon te bazela disque robima disque zobima kala mingi te eza ko disque te zaka Marcy single to lo bareze lo moko 4 minutes to bombeli bango omoni bazala calme bazala calme kala mingi te de ces 4 matins zobima nango po lobby déjà beto travailler d'un grand ingénieur Godé Lofombo base c'est betaki ouais toi na Godé Lofombo bende la Congo phénomène au monde ba tebele ba bunga Godé Lofombo za phénomène au monde lo ba motela ka mamba succès te aske base za pas président Chetani Gola Jésus de Nuance nazo benga Jésus de Nuance phénomène le véritable phénomène et ça Jésus de Nuance le na ba orchestre faut comme on a ba faire na yo ba Bill Clinton Spawn Macintosh ba véritable phénomène batu ba Bill Kangasuki batu balanda Bill la pesa ba animateur ba boulot asa des phénomène Godé Lofombo basse na ye et betara ti ba libanda ti lelo non orchestre bazo obligé faut beta lokola Lofombo asa des phénomène donc merci na président nga Godé Lofombo na ndenga ndimi ko arranger plan andimi pe au cham a ko gratter donc merci à trop na Godé Lofombo travailler na Godé Lofombo donc lobby déjà synthèse okota aimer synthèse nyata synthèse chukuma na mbonda Monseigneur Macintosh a pessinga chukuma na mbonda azo bete loko wana donc na ndenga mabete base la race ce n'est pas bon ce n'est pas bon ça Karine Zawadi comme na makambo boete na zo bisayo ce n'est pas bon faux patron mutoki na biso kitaka esengo ya yo ce n'est pas bon moi si na yo bombaka oya baninga pieu kiyo ce n'est pas bon izoya Ndaka ce n'est pas bon faux patron ndaka na lobby entre nous penza non moi te ke moto ya Jolie Bembe émission on ko kana souté non Johnny Mbembe c'est mon collègue Johnny Mbembe sa famille bitumba weza mamba Johnny Mbembe te Johnny Mbembe mama okotango te Obama c'est la famille Johnny Mbembe c'est la famille on est ça parler na ngai non charge par rapport à quoi non ngapena na non oh papa maman Rwanda Razaki on a bunda ba prendre tes ali to boka ba sakala to boka ba bébé ça va ça va bébé Blaise si ça ma belle pète to boka ba biloko na ozana mbongo lia kambongo na yo osangi mbongo mela mai lutelemi pamba na bar bima na bar ozo comprendre lutelemi pamba na bar bima na bar ce n'est pas bon bima na boyomès donc balobi so oza na mbongo liaka mbongo na yo osangi mbongo mela mai otelemi pamba na bayonnaise bima ozo comprendre bima na bar donc na ndenga mabete Rwanda kazaki wana yo yebi be fort Rwanda ka fourni na orchestre wana Rwanda ka pa na implicité na orchestre wana na ndenga mabete ngana longete pona Johnny Mbembe ngana za mission ya président Kabose oza wana président tuna ngana za mission ya Kabo na yebi sa bango pe na sa bango ngana mission ya Kabose Bulembi Kabose mtazonga mon président mon boss avec beaucoup de respect dans un respecter vie nga wana za père magetu ngana yana ki Rwanda kananga na uta na ki Rwanda ka pa Godé Lofombo sila na boka ba honorina mwana tigididi honorina patrabe
papa le fumbo kala bye bye likili luke bubangi je t'adore un coup de flamme pour pas de sang frayi toni ya mukuru sao pas de sang frayi ya Mariana Ngomoriana honorina mwana kidi kala ora batoto tanga ba kumba ba sexo bato beta ba bill tanga na zo boaka kala ora zambia kanga masala ngeza ba bill Clinton wana moni bill masala ngato boaka na Genève mais laissez le temps au temps. Vous comprenez, nous avons besoin de chanter sourire et je la moninga beta maboko koka likunyate. Nga ba collègue nga ba jantamissine, ba bisima kodos, ba teombala. Obi teombala. Ya général des fois, nga ma génération nga yango wana ba sele oscram. O lelo baba komisa ba camarade. Masa nga ya kala. On n'a pas dit que Rod, na ba Serge Mabiala kala. Kala makasi, toujours répéter on nga ba histoire te. On a Zambia kana zamuta kala mais laissez le temps au temps. Vous comprenez, tant que vous bêta, vous bêta, vous simba guate, vous avez peu précédé, vous avez travaillé kaka. Vous travaillé kaka. Na minute et l'on a mis ça dans poto, dans le monde entier, dans les sous sur le président Kabosete, dans la chemin en Haï. Ce n'est pas bon, faux patron. Mutoki na bise tokaka et kitaka et sengoyayo, ce n'est pas bon. Ezoya, faux patron. Si. Ouais. Et c'est un yo. Ouais, bah bon souvenir est belé. Bah bon souvenir étant qu'un artiste vieux, boxant ba disque, étant qu'un artiste, ils ont bon souvenir, vient me manga ba Luanda, vient me manga ba Tanzanie, vient me manga nzela ku tabaka ngo lobate ba boma, ba kisantu, ko voyager que c'est belata ba kopa kisantu ba zorate, mais vient ngai a me manga faire voyager, c'est ngai vient nga boxant ba disque, vient nga changa ba clip a munsa na miso batu, vient simbanga na loboko présenter au paracommando à Mela Grenade. Donc, bon souvenir dans la donc na 4 musala. Mauvais souvenir zaka ne to kabona na fi na ngai. Na linga to kabona na fi na ngai. M'entourage biloba. Bah les gens dit bah complexé. Quoi que le bar en a fait bah n'importe quoi. Viens à perdre soda mon orchestre on a zaté. L'orchestre on a soda le rôle on a zaté. Na président y mon cabo ça y a perdre mila zaté l'orchestre on a donné na keboy. Donc foi mila zaté président y mon ayebi que mila kei. Donc na minito foi mbila zate mutarobuna makambo guerre zeka Rwanda ka dans Rwanda kandenga longwe donc peine perdue dans Zoloba peine perdue yoyebi batikela mo ba disque belé ba boaka sans relation ba mise sans relation yoyebi ba mise sans car na yebi soke ba mise sans car mutata na car wana sati ozo comprendre nga pas ka bosser mais na kota ba car na za na jeep et kota ma mebele le na roma na catch ezo beta la ngonzela ngwe kota moi peine quotidien pour na landi sentimentaire yoba mo na Rwanda raté moi na maele et ngwe bula na nenga système ozo comprendre donc qu'est-ce qu'on a dans les premières missions à côté car na orchestre wana so vena président Kabosa oyebisa banda orchestre na e banda mission ba côté si car na orchestre on ezangai ozo comprendre na nenga mabete donc ba komo zo tangela nga wana ba collègue na nga Johnny Mbembe na pesi mbote taonda masa na nga to kabona musala to zalaka na biso to benga na kana nenga mabete mais to kaboni nde na boulot nga na zo sala chemin na ngai donc ba on peut passer la chemin na bango bonne chance bango ko fo ba sambela rapona nga ba Mbembe wana orchestre wana à part président orchestre faut assembler rapona nga Rwanda Nzambe sunga Rwanda ka mona liboso ya président Kabose azo ose abimi eloko ne simba ce n'est pas bon simba donc faut assembler rapona ngai donc lo na rolo ba yango wana iko boss ya lobi boy parce que ndaka azopanga te na kati ya terrain yo kuta ba fali ba héritier ba Kabugaz ba yo peso soye ko s'imposer na kati so zopanga ba respect on a président nga fali pupa biso bana bokila lokundo bandal le restaurant bandal on a za vie ko ça va vie na makambo te on a respect na bango donc fali pupa as artiste mon président beaucoup de respect nga na sa concurrence na mutute Fabro maestro Saint-Cyr Noir collègue na ngai donc président Robino Mundibu yondi meke Robino Mundibu Robini Samboko na vocal manko kaka
il faut sambela la rendre bien moi ça le plan na qui ça musique échange so bete le kwa kitoko avec bimoki o sambeli kaka bien o tchango na TV o tchango na radio ba tout cas so bas public o ka so sepel nango o dusoli musique ya sunenga kalate il faut prier bien il faut sambela bien donc on est dans zaboye nazo na ba discipline na ngai na yo buka na mboka te na yo sa sonité ngana robeta plan na ngana ba archive na ngai na robeta kine royo ka ngai ozo comprendre na yo banga mutu te elo moko te respect kana ba kulutu ba tuto tanga na ba kulutu respect na bato yo basi ba oser po biso tozo ya sima nzambe na bika kosunga biso nazo banga mutu te mais nazo respecter bango ozo comprendre ce n'est pas besoin kanga data lelo okoyoka ngona fiesta okoyoka ngona métro okoyoka ngona Daniela okoyoka ngo partout yo po robeta ngona na kuzu ozo comprendre ce n'est pas bon avec DJ Moro ya munene de la place Kalamingi te bozozo à 4 minutes pas bon de bon faux patron ezoya merci pour mon azana prison centrale ya Makala takipe animateur qui est animateur wa merci mona wana ma petit na ngai gutu ya kati to beti na bagi ya démarche et pas ya leader Shaitondo azana Kenya na PC Mbote général de FAO Kokobar na ngai donc ezo sala biso pasi Bersa ko boma mutute Bersa sala ba succès bela beti pa président Wase ko ba Nancy Bayo Bersa beti pa président Ferregola sala ba succès bela tikala boma mutute ezaka accident yé na solo arna Bercy même avant bakanga etango kinene kimbanse na madame bazale panzi wana atika téléphone ouvert on solo na Bercy mona esenga Rwanda ka ngana okanga téléphone te na ya mamututu parce que ngana bomi maître Richard te maître Nelson Ngingir que son nom repose en paix donc eska zali moli monepe manakimia Bercy ala pa ba Richard Bercy ali pa ba Richard maman ba Richard ba ya Richard abasi donc ba bi Bercy ko c'est le ronate et ça accident on pas accident Bercy bagi na métro juste Kandolo oh Bercy boka kandondo fine donc juste Kandolo uta mikili ayaki azui Bercy baki na métro ayo luka Richard na palais mère ba Richard le non Richard obimate Richard gagi voit Bercy ke Richard abengi Bercy oh toi na métro Richard alandi Bercy ba meli pende za la na ba 5 ba kitaboye ba chege ne balanda ka artiste Bercy faut dire ça Bercy si bangai na suspension pour avoir une suspension déterminée président Ferregola a longola qui est déjà a une suspension nondo zawana nazana l'arte wa ba choqué ka rapesi maître Richard Bercy avait un sima chauffeur azokumba maître Richard avait un Porsche na Mercedes au chetani gola pesa Bercy et ça des portières maître Richard a télémi na porte Bercy tant moni ba chega ba zoya po bambuya ça Richard boramon Richard sa ba jana a longolika maître Richard a glissé a beti mutu na bordure en métro omoni na inga ona na coin maître koi a beti mutu a panzani hémorragie ba Bercy bomi mutu Bercy atale sur rétroviseur ta zonga ba mateli li sous corps ozo comprendre a mateli sous corps palpite wana masaki maki bazui corps ba memi on a Clidex hôpital mo eza pembe no memi on a Clidex mais masa sada yaki ya bazo panza sango Bercy a bomi mutu mais Bercy ko boma mutu te et ça ka erreur angaki ma ba cheki on a pas essayer mettre Richard pesa de mbongo wana mais maître que son nom repose en paix azo benga bango ba ya na ndenga mystère ba e Bercy na simati chauffeur longo la carte nga longo li car wana maître a glissé a beti bordi on a accident Bercy ko boma mutu te na ça na masa na courage nzamba za juge ba juge maso robima Orobima onde kono ngiri ngoto mabelema mais tozo prier tozo zanza mazo kabiso orobima nabike justice nzambe ali orobima donc ça la calme pour na Bercy na lobakara ke Bercy ça la calme orobima nzamba ça la grâce orobima nzambe aza juge ba juge mambo ekene bien si bakunde maître Richard bazola na makambo wana na ninga calme masa ozali banda masa courage les accidents mais c'est quoi il faut subir car peine n'est zalaka mais nzamba ça la grâce Bercy orobima libanda est-ce que vous aurez pu mater au téléphone ouais na kede deux fois wana ça Bercy mona nazo mateli kola casier wana pena donc ayebi na guia de marche a pas Shaitondo to boka na guia de marche ngana petit Simon comme les Simon ozo mpona ba mateli na casier petit moi muki anda boka déjà danger Bercy mona après ça ba chanta misini ba cri to kene na ba bosenge après ça ba fina so tutu kalutu ba cri donc c'est un bosseur à makasi mais na minute c'est un collègue aza master na robinga sous petite donc na rendre des visites des fois et s'il y pété toujours partager ma on a masse na biso lobi pe ko kolela ngai lobi pe ko kolela x lobi pe ko kolela y donc ba lobi ba muninga
natanga pasi natanga ma tokenda na kende rendre de 2 fois na prison makala nazo biseka courage nzambe aza juge ba juge maso robima. OK na moni to komi na suka émission na biso ndaka liloba ya suka na ba fan na yo ba o bazolanda yo ba o bazosela Rwanda ka ce n'est pas bon so kinini boyo aso préparer pour na bango donc on a na prochaine émission. Ouais merci à trop na ndingo ya maringai au Rwanda ka para commandant Mela Grenade na osenga ka na ba internet tout Paola de London bino bokoti makambo yo Tracy Kembo mwana ngaba ve abembila na Saint-Denis Carlos Nzamba Ilia héritier voix machi congolaise Pati Mambulu bana Luanda bino boyebi dona Monica na Luanda mama social Rwanda ka yonde tozo koze kaka Sek Didi Finzoni Kabushkop na Luanda bana Kabu général Betu Kangama Rwanda ka yonde tozo koze kaka da bochanga poa soko mona loba maloba moko boye les ebino to na gafaki bo eskizengeza munoko beta libaku nazo senga soutien numéro contact yango yo plus 243 84 33 970 24 plus 243 84 33 970 24 bobenga donc mbote na Ivan Pongo mwana mvwama motema ya héritier Canal Plus Ivan Pongo mwana mvwama bakoti makamboyo motema héritier Canal Plus na pesi mbote na le véritable code ya Willy Musheni vio atika ngate vio zo futa ba studio vio zo soutenir petit nae alobaki petit to na ngoti na suka donc docteur Jeff Leteta docteur Chani Leteta donc vie petit na oye azo senga ba soutien na pesi mbote na Willy Kayembe président na biso ba vrai Willy Kayembe Nati Lokole ya Shulungu ya Mary na pesi mbote na vena ngakaki yake wa radio Kapi po na soma kambozo mona ora boya maître nani Pasco Tabano aux États-Unis mais nazo luka ba soutien ba maître ba soutenir nga Rwanda ka yo pour le côté presse Omba Potongo na Deji Bwa Kongo Tony Koko Kuntwala Yoyo Casserole animateur na bino ndeka tozo koze bo singa ke Rwanda ka sana musala na yebi ke presse et loko za presse na odedi ngo na presse donc on week-end loin mais na yekaka pona nini na yebi valeur à presse donc presse boye denga pena plein zobi makala mingité pas bon de bon ce n'est pas bon pas bon de bon ce n'est pas bon ezoya moi sina yo bombaka moi sina yo batelaka oya baninga piao kiu ce n'est pas bon ezoya. D'accord, ce n'est pas bon de côté les Malabiso. Merci à toi Dimitri Bongania, papa Bongania. Dimitri Bongania. www.bongania.com. Dimitri Bongania samobali l'homme Dimitri Lobakate l'homme kitoko bote petai l'homme mwana papa po Bongania balobi l'homme kitoko bote petai Rwanda Kayeyo donc dans les soutien Paola de London Rwanda Kayeyo Sek Didi Finzon Cherry Kazadi Rwanda Kayeyo bo soutenir Michel Kamboudi premier ministre Dada Monde Didier Horoscope pays Makambo salon de touche na banda Luana de Rwanda Kayeyo numéro contact na bandé dans le sous plus 243 84 33 970 Cherry Kazadi Yoyebi Michel Kamboudi premier ministre Iva Pongo, moi n'envoie ma motema ya Canal Plus héritier. Banasima, qui est derrière toi? Willy Musheni. Qui est derrière toi? Général de Fao, Chene Chale, Vieyo Yebi Petina Oyeyo. Qui est derrière toi? Merci à toi Rwandaka. Merci à toi papa pour Bongania na Katia Canada et Dimitri Bongania. C'était ça comme Moko Soko Betika WTV. Bongania Mediacom au Komona Biso ba news na bino ya sika ezawana. Là je salue Justin Jolie, Candy Show, Anita Rosange, Stella Luke, Igor Boss. Ben Jolie, wana famille Jolie, donc on a fait sinon banco de Belé na kati Angleterre, on va vous saluer. On a fait merci et Belé na Easton Koi, bon séjour à Kinshasa et Placide Olembo na kati États-Unis, na kati Canada. Merci et Belé ya Willy Musheni. Code mondial.
fidèle Rwanda kayeyo. Yo. Li Rwanda kayeyo do ba na kati na ba toujours que na mboka na biso tozana ba œuvre télé. Ba mise ba télé pour soutenir ba ko ba kende liboso. Lelo to mona ba Nigeria ba to progresser ba so kende liboso to soutien. Hein? Yo so tom so na moi sans fa na yeba ko soutenir ba na o ba zo ma jeunesse. Ouais, merci, mais s'il vous plaît, merci Naspon Macintosh, Bill Clinton, c'est un coup de bende. Nanenga Pessinga, ce n'est pas bon. Yobi wana mutapalin. Maestro Fabre, quelque chose qui se prépare. Bah, on a surpris. Merci na Maestro Fabregas. Yobi Karma Sande Tokozaka. Spawn Macintosh, Bill Clinton, c'est un coup de bende. Piné à train. Pas bon de bon, ce n'est pas bon. Pas bon de bon, ce n'est pas bon. Eh, Coco apesaka combien de kilos? Ah, Coco apesaka combien de kilos? Peut-être 300 pain, peut-être 90 pain. Ah, Coco apesaka combien de kilos? Ah, Coco apesaka combien de kilos? Peut-être 300, peut-être 90. Donc, à la mingité, bana poto, bana partout, bana Londres, donc on appelle ça nomboté. Apo maneno antivirus. Apo maneno Tracy Ikembo Rwanda Kayeyo animateur na bino na pesi mbote na Sek Didi Finzoni na pesi mbote na Michel Kambudi premier ministre Thierry Kazadi Rwanda Kayeyo ya Uli Moucheni plus 243 84 33 970 pour soutenir Rwanda Kayeyo. Nicole Kuba na Brazzaville, Gisèle Kuba Rwanda Kayeyo pour soutenir ye na ndenga mabete Koko pesara ko allez pâté la viande pâté. Donc à la mine de Zoya, donc ce n'est pas bon. Merci beaucoup. Check.